Sophie Ouya, mon grand frère Choupi Dingan, Tolela Noko Mawani, Akenda Seboye. Solution et amis, et paye à Patrick Malois Vengi, pompe funèbre, Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, pompe funèbre Global Service Val-de-Vione. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée Pompe funèbre Global Service s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours. Ce sont des œuvres. Edino, yoza fin, utaleke azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Kikongo. Alors, Fane Bajo, Lelo, un an de plus, c'est maman Angèle Massamba. Donc, il avait un quel du bonheur, maman Angèle. Dieu te protège, longue vie. Où met la mère. Mais toi, vous sentez rendez-vous avant le 21 avril. Bissonion, manière sur scène. Adresse à Moko, 11 rue Robert Laverne. Boye Bélé, 11 rue. Fane Bajo, il faut. Artiste baye bakena lo yembo te yembela mama joyeux anniversaire babio mikolo comme la batiers joyeux anniversaire babio comment on fait ça exercice joyeux anniversaire mère Angèle yo kaba pikir joyeux anniversaire Fane bajonga pena comprendre te babio comment boto la batali kolo mingo baba batiers wana boto la teza fo boto manango pour la capacité à commenter aye baki on a deuxième voix lokola a dit à Miss le to kuma mono kuma sala bali kolo moko be ba monter kutu kolekana fait papa wemba ezaka voix faut bosser il faut travailler et là quoi ça quand on dit joyeux eh le côté ouais ça c'est bon Bolimwango ekomi otrengale lamurango Zambakela kama kili na gouverne mwana ye
atiaka pe bato po bakamba yango atiaka pe bato. Alors Fane Badjo, tu dois continuer kaka lolo to yambio na restaurant ya mama Loboko. Alors tonto ye bana numa muke ndeko na yo gigo la pe kotika biso na minute yo nini yo ko sala pona ye. En tout cas, babika ba que son âme repose en paix, famille Bolo Mobimba, donc toto père de mon quoi biso artiste. Donc il s'agit pas si ma casse vraiment au salanate mais ce il ça les ala tokende. D'où ça tokende matanga, faut que matanga to kabola ma. Ta les padres azaya mututu. Azaya mututu donc il veut dire non, toi gana souci. Alors état artiste Fane Badjo, moi vocal ne moko sala ozanango. Bon, ce qui vocal était ataka nzembo moko ya bango ya jet set. Oyo ko sata mo eloko mamu keka pona ko kanisa mémoire. Amona musapa eza intérêt. Pongete inga butu mobimba na luka yanga inzela. Ata nazali il est seul habitant motema na yo. Les jours conquera koyana kozala sans préavis. Amona blandine puto eza intérêt. Pongete inga butu mobimba na luka yanga inzela. Ata nazali il est seul habitant motema na yo. Les jours conquera koyana kobima sans préavis. Merci Fane Badjo, na habité est-ce que ba programme na yo to continuer ka ba programme na yo ya makambu na yo to zondeni. Babi na dans le studio de zala kaka biso bimisa kaka. Babi kala trop tezo bimasu donc titre mo zo mikolo ba bosani boulevard. Bosani boulevard titre nzembo yango donc ben wa kota ba katwa boulevard ba quotité to ba lekina nino ba on te ba national donc j'ai bien donc à la minute awa donc ozo ma donc na même ballon na même sous le côté mais na ndika ba cacher ba vieux cacher mo zanini wa ba yibele ki avant po abi ko mo bunga cacher wana ko mo ke mi likolo. Ah bon? Bon, nous sommes là, voix ils ont problème dans ngate mais ils ont des problèmes. Balobi yonde. Est-ce que elle ko le randeni? Regarde dans mes veines, chou. Il y a reste qui coule dans mes veines. Ezali coule, espoir abo moya bolingwango. Onyo koloko fanel bachoboete. Soki yote shungwe, wemba dio, papa wemba. Fane Badjo, en tout cas, félicitations. Regarde dans mes veines, chou, il y a reste avec qui coule dans mes veines. Ezali coule, espoir abo moya bolingwango. Onyo koloko fanel bachobo ete. Soki yote shungwe, wemba dio, papa wemba. Joël Sido Balobi yonde Fanel Badjo Bangote. Félicitations Makasi, tout le monde a bien musala, ola sapina ke osa travail. Alors, likanisi koyemba manda chante. Pour ça vient ya changu to zaika plaisir ya koyemba ye. Eza mamanda ya ko mamanda te zaki ni makamo opesa baninga muso exercice po ezaki ba acoustique betama ke belé est-ce que o même un bon chanteur hein? Oui ezaki ba faux chanteur acoustique dans bandanga vous avez beaucoup oui mais tant il y avait beaucoup de kaki les pas de monde à confinement abi atindiki to sani je to ndika lokolo oui solo abeti tu nzemo na beti na poto total on va no beta liboso. Beti na van na bi fanya le monde bois ko yave bozi na ila ba Jean-Paul Walter pa wemba na ila ba ngo pokase ko ba kalito ba yemba na ila ba ngo duduni wa ya manda chante tous les gars tout continuer ready mais yo poni ba Walter poni ba duduni wa mais obosana ki ba ilo kanto wa sa bongo idole na yo ouais si mais
wana me ezo su moko ma bien pour na vie na ngamba ilo ngayo ngai ndendo ya Mike Mère Angèle on s'appelle ma belle quoi appelle le mkolona anniversaire Mère Angèle Masamba ande mobalia mama Angèle Masamba silisa kela siyo zwa tamitation na mbandaka zwa pete monene na kompani ya leta zwa pete monene atana me ba fami bakoya lokola kaka défilé baninga kelasi baninga tokola bakoya ndeli salisa pesa nde pesa motindo nini nasala mbe na kokite tika na nzembata na nzembo mbe tika nga na nzemba Bampema mama ekomelinga ndengambo mekozanga nite ya mama noki te bapesa yo nde kombo tata wana simbi moto akoma nde kolela yakoma nde kosambele ya bibili ya lokola mposhe na ye yango wana na mokili baninga liboke ya moninga basombelaka ngo kwanga te baloba bankoko baloba na ntango pasi bayebaka baninga ye lelo nalobi nayebi mpe na nzembo oyo balobi moselu ezalaka vocal moko boye basala boye soki bolumbu ya koba ezalaka ndeni okobeta ngo bolumbu ya nkoba bolumbu ya mokomboso bayaka ebele epa na yo lokola ate agence edino image sur le ploie baoyo nyonso bayaka epa na yo lokola yo zala assistant sociale mokolo yo zangi moto te aya alo artiste photo occupé alo duste maestro ye na réunion osimbi moto komi nde kolela baye nasalisa bapesi nga nde mokongo mokili nzoka nde makambo. Alors mpona kosukisa eske tokosukisa na liberté oya biso ya Manda chante elle parle bon nzela nyonso nakotambola takutana bakweto solola silika na kanda makanda nakenanga mobimba soki bazali kokosa yo na bato kozalaka na bitila bindimela na kanda te o desa natomboki ngai moto nalongola posa ya kotelema na kwe papa nga moto nasilisa posa ya kosalaka mobulu yo somba bisengo oyo bwaka ndambwa mawa somba ndambwa mawa oyo kangata mawango simba bani osalinga boye bani otiki nzuzi boye mokonanga kenda mawa alisi baba bani otiki njili boye wabeloranga bani osalinga boye le grand prêtre chadiran naleli maleo eske nga mwasi ya liboso na ndimi bon mpona kosukisa tosala geni aleli geni masamba alors sepesa geni masamba wana siko ezamaki biloko nayembela bofu na okanisaka ita na geni na nzembo na loyembo Kenya baby alandi nde baujana bapeta sa soutien alandi nde bakapu bapeta sa kalba azwi liboma akomi fudamu masamba yoyo lobelanga verite nayeba geni lobelanga verite nayeba jino bilele po nga nazwa baprécaution mosusu ngai
soki mpe nyongoloba na futa masamba naleli ye papa mobala Sophie uya nga fane bacho Françoise Luwalu Angele Masamba Douste Maestro Genya yo lobelanga vérité nayeba geni lobelanga vérité nayeba tino bilele ponga nazwa baprécaution mosusu ngai soki mpe nyongoloba na futa masamba naleli ye papa mobala Sophie uya nga bacho fanele Françoise Luvalu Shupi Dingani Maria Medika baby oh alandine ba ujana bapetsa sans soutien alandine bakapu bapetsa sans kalbar Azuli boma comme fou d'amour Masamba geni Masamba yo. Alors dernière parole pour nous ça. Babi toujours Congo to na mawanonso gigola donc biso artiste to kufeli donc nengezalaka mais to partager comme mawa en tout cas mes condoléances na famille ba frère ba oligola ba vient so ba chéri bango tuna mana biso donc vous amana kimia liwa eza mututu vanité de vanité donc ba courage belé. Merci Fane Bacho, na moi artiste de Wakina Monayo. Joyeux anniversaire, Maman Angèle Masamba et le grand maestro Doustin. A un exercice moussous à Pessi Bandeko. A Pessi Bangwa Liboso, ba Welesi ba sombi, mais bon, on va tango le Kolangongi. Mais il y a betango na ndenge na yemo koboui. Il y a da grand, il y a côté on a donc yo saganate. Merci. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Mbonda Rock. Un single King Kulu des ancêtres. Un nouveau concept. L'esprit avec une idéologie nouvelle. Toujours chic, toujours rebelle. Une production signée Clam Franchi Dr. Dre. Management Spadjari Tembo et Henri Banga. La Cosa Nostra. Mbonda Rock, c'est du vrai, c'est du lourd et c'est original. 100% Paris, Jet Set. Mbonda Rock, c'est de l'innovation.
Solution et amis. Et paye à Patrick Malois Vengui. Pompe funèbre. Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, Pompe funèbre Global Service Val-de-Vione. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée, Pompe funèbre Global Service, s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengui au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengui, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres